pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya kokamwa, makambo ya kobangisa. Kandenge tolobaka toujours tambola mokili omona makambo, kandenge tolobaka botama congolais, oyo kana yo elengi bandeko nanga na niveau moko pas possible. Na kilelo oyo, soki mutu aokola obala te, ka babiso totelemaka tolobi, mutu ango wana azokola, tala age na ye, kobala lingi te. Alingi kaka bavia ozalaka na bamakangu, lelo azala na mwasi oyo, lobi kuna na mwasi kuna. Mais mosusu pe, soki tomoni mutu abali, ka babiso, moni garçon wana, ye mutu afuta kimbongo adot te, bafute la ye. Omoni kutu mwasi na ye, azalaki mwasi ya mutu tel. Biso ba congolais tozalaka bongo. Donc c'est comme si tu appréciaka te, ba effort oyo baninga na biso basalaka. Biso tolingaka toujours komona batu, mabe komela bango, tomona batu. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na système moko kitoko na système moko ya bien. La famille Gavker ayeli biso ba masolo moko ya kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya kilikili. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya kafu na niveau moko pas possible. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana. Gavker azawana bandeko nanga azosungaka quel que soit ba papa azosungaka ba mama quel que soit bilenge. Do batu nyonso o bazana souci bazana besoin Gavker asunga bango oyo etali surtout santé na bango. Gavker azawana bandeko nanga na niveau moko ya kitoko. Ba solution eza ebele, ba témoignage eza ebele kandenge na lobaka. Donc na Gavker soki bengi bango yo moko milobela keno awa c'est fini na obela lisusu te. Toyebi ke ba docteur lelo ba komi ebele ba place mosusu o to salaka boye, mais laisse-moi vous dire que Gavker aza numéro 1 ya batu o nyonso ba o traité muto abiki libela ezaka na Gavker place mosusu te na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino lisusu ndeko na biso e yenga.
Kandenge toyebi biso nyonso eyenga aza comédien na biso oya sepelisaka biso toyebi biso nyonso eyenga bandeko nanga aza moko ya ba comédien na biso bandeko nanga oya sekisaka biso lelo o toye na masolo lisusu toye na makambo mususu concernant mariage ya ndeko na biso eyenga kandenge boyebi bino nyonso kobala eyenga esali mwa mbutu sur les réseaux sociaux alors eyaki kosala kino de son côté eyengana mwasi na ye balingaki kovanda na bango kimia te balobaki ke non trop c'est trop soki totiki kaka ke non internet eloba bato ya internet bakronimama na kronifati baloba kozala neti makambo oyo bakronimama bazoloba eza ya solo c'est ainsi que tonton eyengana mwasi na ye bayaki kobriser silence après mariage na bango baye penza ko s'exprimer baye penza koloba oyo nyonso bakokaki koloba bandeko nanga nakotiela bino video ya eyenga ye moko azoloba mais avant natiela bino video wana ekozala mwa bien na ya kosensibiliser batu nyonso toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission esika bato asika pe bakotaka yango na kosensibiliser bandeko nyonso. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota surtout na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute, je m'excuse, et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga kanenge zalaka na yemoko madame Madrid Mafuta na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga depuis quelque part bambote na bino yango wana. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15, awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mokote. Andeko na biso zali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali côté kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation lisusu kandenge zalaka bandeko nanga ba mapango ya koteka yangoyo ba mapango ya kosomba ya ngoyo sombelaka bana na yo lupango sombaka lupango pona yo moko la famille ezalaka malamu mingi ba mosusu bazalaka toujours azana poto onga nazana ngana poto naza mwana poto ndeko nanga ya mwasi to ya mobali bisika nyonso olandaka Etoilini Nest TV okufela na poto te est-ce que na poto wana ozana makoki ya kosombaka ndako point d'interrogation ebele ya ba papa na biso basala ba erreur wana basomba ba mapangu te likolo kaka ya poto sikotango bakoli moya bazonga kin ezate moya bazonga Congo ezate pourquoi parce que bazana bisika ya kovanda te yango bomoni ba papa mosusu bandeko nanga babeli na bango neti liboma batie kotia bango na ba place ya liboma batu mosusu bakomi kolala ka libanda esalaka soni penza ya makasi yango ezalaka toujours malamu pe ya motuya na poto tokendaka pona kosala
oke kuna oyebi ke misala ezomona na mwa facilement mwa vie moko boyo changer mwa milieu kandenge ezalaka me mutu na mutu abosana te epai na bango yango ba mapango yango yo okoti kosomba lupango okomi kotongisa na yo malembe soki esali ke lelo okufi lupango wana bana na yo bakozwango na ndenge moko ya bien soki pe okufi te otongisi na yo yebi ke à l'âge de 68 ans okoti kozonga na yo kin oza na balocataire na yo kote mosusu yo moko pe ozovanda donc oyebi ke chaque fin du mois nazalaka na nga na mbongo na yo na ngai ekozala malamu mingi na boy nanga lobi to après lobi ezala teke no mama Etoile Nines TV abando betela biso kaka masolo ba analyse ya kitoko me ba conseil abando pesa biso te na boyi yango no pesa ba conseil bandaku $350 ya pamba oza na lupangu na yo. Voilà la famille. Kanenge na uti koloba enfin ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Gelor Eyenga na mwasi na ye kanenge toyebi biso nyonso mwasi na ye autaki kozonga poto na Hollande parce que avant daka na Hollande mwasi na ye siko ye kosala kino avant azonga basala ki mwa video ye na mobali na ye me mutu penza lobaki ezalaki nde mobali ye penza nde alobaki bayaki ko répondre batu ka ndenge banungu ezalaki sur les réseaux sociaux concernant libala na bango sans plus tarder la famille nazotie la bino maloba ya ndeko na biso Eyenga boyo kango et puis tokozongela pona kosala analyse kaka ndenge tomesana kosala analyse na système moko ya kitoko. La famille Tolanda et on se retrouve juste après. Bango. Balobi n'importe quoi na bango moko. To répondre mututé. To si to lingani. To si to sali nyonso. Et puis to si to balani. Maloba na yo e ko décourager bisoté. Totala aliboso mutu abenda singa atala asimate ya pale akoye msanga pardon alors voilà la famille, nous voici encore de retour quand nenge tobetaka masolo bino moko bouti kolanda video ya ndeko na biso ya comédien na biso Gelor Eyenga na mwasi na ye donc bango penza ba ye pona ko répondre na sujet parce que ebele ya bato surtout ba biso to sala ka émission la famille kane na yebisa ka bino donc soki makambo ebimi en tout cas biso to kotaka izana bato babenga ka biso ezana ba commentaire o to kotaka na ba page pona kolanda ba commentaire surtout ya bandeko na biso ba congolais ndenge ba osala bandeko na nga ezalaka pasi pe mawa ezalaka penza otolobaka pasi mingi na motema eza kaka na bandeko mosusu kana kati ya ba comédien omona ba comédien mosusu ba otinda kabino ba message ba obenga kabino mona ki mariage yengo mona ki mariage intel wana ba oluka kati songi bandeko na nga ekota sikoyo papa na biso Eyenga lobi ba ko répondre bango te bango basi babalani bango basi basala makambo nyonso donc baza déjà na bango mwasi na mobali Nzambe ayebi l'état ayebi ba famille pe eyebi kotala boye pe mwasi Eyenga aza na mwasi moko soumise tolo bango kaka omona ta mobali azoleba yazo seka kaka basi akilelo bazalaka surtout soki abalani na mobali moko aza star omona yepe akomi komisala déjà neti star omona ka mobali azoloba bongo yepe de son côté alingi pe aloba yepe alingi abakisa mwa maloba mais tomoni vraiment na côté ya mwasi ya ndeko na biso Eyenga zoloba ya azoseka na ye kaka mwa sourire moko boye ya kitoko mwa sourire akolakisaka keno na si na gagné ngande mama na bango ngande mwasi ya libala. Comme d'habitude, Etoile Nines TV ayaka toujours kopesa mwa conseil, ayaka toujours koloba o nyonso
mutu nyonso ka ndenge tolobaka soki makambo bimi mutu na mutu azalaka toujours na oya ye atiaka na mutu mwa makanisi na ye na situation oyo soki tosali boye na situation oyo soki toke pe tozongi boye donc mutu na mutu azalaka toujours na bapropos na ye na kote na nga eloko nakoki koloba eza mpona ndeko na biso eyenga parce que tomoni ata façon na ya korépondre toyebi barole déjà eyenga jouaka ezalaka barole moko plutôt ya kosekisaka barole moko neti mutu moko aza na mayele te neti mutu moko azosutukaka yango ezalaka barole penza oyo comédien eyenga ajouaka mais na vie normale aza na ye mutu moko normal aza mutu moko mayele plein na mutu ndenge tomonaka ye na bapolo na ye ya baorange oyo alataka eza te keno na vie normale mpe azalaka ka bongo te ka ndenge bomoni ye alati wana kitoko ndenge bomonaki ye jour ya mariage na ye donc azalaka mpenza mobali ya solo ka ndenge tolobaka voilà conseil na nga nakopesa surtout na ndeko na nga eyenga eza kaka oza star aza mutu oyo alandaka te nga na mona déjà eza na bandeko na biso neti ba Cardozo mille esprit Cardozo ata soki oye kofinga ye jamais akoya korépondre yo ça c'est Cardozo soki tokoti na basila bisalo soki ofingi sila akoyaka jamais korépondre soki ofingi Belleville jamais la patrona soki ofingi dina na bakoyaka jamais korépondre yo te ata soki totandi bango na miniature ndenge nini barépondraka te pourquoi bayebi ke baza ba personnage public donc c'est tout à fait normal soki oza star bato bakoki koya bakoseli yo makambo bato bakoya kofinga yo bato bakoki koya kosala oyo nyonso bakolinga kosala siko bino kopesaka opportunité wana te de mon côté namonaki tina te ya eyenga koya korépondre bato fallait avanda na eka kinya tomonaki video moko eyenga salaki keno azolongola bilamba na video wana bandeko nanga ekamwisa ebele ya bato na temps wana déjà toyebaki ke eyenga azalaki déjà fiancé afutaki déjà mbongo na ye après dot donc eyenga bando zelaka dot basala mariage na mwasi na ye diku toye komona video wana etambola na ba réseaux sociaux nga kutu na salela yango émission na tiaka video wana te pona éducation ya bana nga na batelaka nanga éducation ya bana mais bandeko mosusu batia video pe ya eyenga il faut komona eyenga koma kobenga bango koyebisa batu bolongola ba video na ngai akoma kikutu na kofinga bandeko mosusu moi j'avais ces audios là ya eyenga façon azoloba esala ki pasi oza star ka ndenge tolobaka eza bamakambo mosusu okoki kosala te eza na bamakambo mosusu mpe okoki kosala ka nde boyebi biso mosala na biso koya na ba YouTube ezalaka kaka tobetaka masolo na bakombo ya bato surtout bakombo ya bato ya banani ba oyo baza ba personnage public tokoki jamais koya awa mutu wa quartier na biso asali likambo nga na ye na likambo wana na ye kobeta yango na YouTube boyebi ye te boyebi ata kombo na ye te ata soki na latisi ye miniature bokoyebaka ye te bokotala te batu oyo bokolinga kotala eza batu oyo deja boyebi ezalaka bongo donc yango na ye kosenga ka na ndeko na biso eyenga ka ndenge obali mipesa respect na kote na yo respect wana ekosala keno batu mosusu mpe bakorespecte mwasi na yo ata omoni mbutu ya die sur le ya ndenge nini plutôt sur les réseaux sociaux koyaka korépondre te kolingaka te keno obenga bato o mutu tela salelanga émission mataki ekitaki tika na yo oza star alandelaka makambo ya mike te zala na charisme zala na kara comme ya ba Cardozo zala bongo zala neti ba Jérémy combien bato bafingaka ye ata kutu ayaki korépondre mama Congo mais bato bapekisa ye mais combien de fois Jérémy oana bafinga ye ba Omarika bongo combien ya bato basalela ba émission ya lokuta Omari abimaka na oyo Omari asalaka boy bosi bomona Omari aye ko répondre to ko se défendre to mona yete
alors yango tosengi pe na ndeko na biso eyenga tika ba makambo koyaka Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.